Yaso losako matondo mboka bino balandi wa biso bonso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu yaso ke topesaki elaka tolobaki ete oyo basengaki na biso ya kosala esengeli na biso na botosi tozali nango na tata esengeli tosala ndenge asengaki na biso tosala tokotosa mpo ete ye azali mobateli mokili na baoyo bonso bazali koyeba bokasi ya tata te baza kokanisa ke mabelo bango bavandi bango bakelaki yango mabelo bango bavandi eza lokola baparti politique ezali lokola bagroupe baza kosangana eza lokola eloko moko aliseki ke non bakoki kose permettre ya nyonso non bandeko bana soni ekolo Congo na rapelaka bino bozali bana ya tata nzambe ya mpungutule tozali bana ya tata nzambe ya mpungutule oyo na rapelaka bino tout ce que moi je vous rappelle les occidentaux bayebi yango que c'est ça la vraie vérité mais ils aiment que boyeba yango balingaka boyeba eloko te nazolobela bino ke bozali bana ya tata nzambe Congo dans totila royaume Congo mabele ya nzambe tata eza lokola mabele nyonso ya monde te Edom est venu to Lucifer est venu mpona kodistraire bino abombela bino secret oyo ya monene secret ya monene akoyebisa bino ke mabele wana eza lokola mabele nyonso ya monde te ebino bokota na baventure wana ya Edom bokota na baventure ya Lucifer croire à Lucifer tout ce qui vous montre, tout ce qui vous prouve que c'est lui le maître. Et vous croyez à Lucifer, vous croyez au mensonge de Lucifer. Lucifer nous a mené ces mensonges-là pendant 8 siècles. On a vécu 8 siècles. Et pour les autres, on vit encore 8 siècles du mensonge. Il y a Lucifer. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Topesa na maton de paya tata nzambe yemo bateli yemo ke tobele la kai tata nzambe ya pungutolendo ya sura ke bankoko na biso babelela ki nzapa nzakomba akongo mungali mvidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga burete na kabakombo wana pote bankoko na bino bayebaki diete bakoko na bino bayebaki makambo oyo nyonso ya distraction te ya Edom est venu régner sur la terre ayebaki ke bankoko na biso bayebaki nzambe tata Edom est venu pour nous distraire Edom est venu pour acheter nos âmes pour faire mal na tata nzambe en pungutuleng Edom ayebaki nyonso ayebaki que peuple wana quelque part dans le monde baza bana na nzambe mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller kobundisa bango il faut aller kobotola bango mabele Edom asalaki yango mais azokoka ngo te 8 siècles après Edom n'arrive pas toujours à Congo Edom en ce moment où je vous parle à Telengani aza kotinda ba messager na ye akotinda ba serviteur na ye
de partout. Que quoi? Nengeni a continué que ça musala oyo a salaki pendant 8 siècles. Mais à salaki yango, balobaki, babelaki yango hégémonie occidentale. Bayaki na ba charte impérialiste. Bayaki na ba système non sur la domination. Yako distraire biso, yako séparer biso. Tozala éparpillé. Toke na nord dispersé. Même, ikamu si atata. Otomeni ko mona ko sala. Abani nanu na biso te po ebi ke biso na kati na ndenge ba Edom Lucifer asalaki effort na ye ya kokanga be na Congo. Na tango mona ke bango nyonso sur l'air balubika l'homme noir. Vision na bango da toujours Congo. L'homme noir, vision na bango toujours Congo. Pour ba yebi ke da cœur et da poumon ya Afrika kachopa. Il faut pas bloquer yango. Mais Tata a dit que ça m'a camouflé. Mais quand on a ce qui se passe aujourd'hui dans le pays AS, Burkina Faso, Mali, Niger. On y a sali ma camouflé Tata a dit que ça qu'on a battu avec le camouin. Mais les gens moutons, ils allaient Tata, ils avaient Tata, ils avaient que ça m'a camouflé. Tika oui, bele baza ko seka. Boye bele baza ko compter toujours que makama na bino bolobaka, makamba koko na bino wana, makama mvuluski mbangu na bino wana, makama Tata ndeko tala kaka pema na bomoi mituna kaka. Ma oyo mupepo za kobima na mundu no kona yo. Ezo uta wapi? Nani achayo pema na bomoi wana? Ezali mokili. Mokili wana biso tobengi Tata. Soyo kobenge bakombo je vais gérer ndengo lingi po doma ko laksa yo omona doma ko laksa yo ya malamu. Kemo kumo zo nglebele bino bande ko biso bonso o ba c'est le premier temps ba bango ba ko na biso na poko ya lelo. Et la ke pesa makeke to ya na liloba oyo tozo ko subisa lelo ko Tata senga kina. Matondo na ba kera na bino, matondo na ba like na bino et surtout matondo na ba partage na bino. Matondo na ba recommandation na bino. Auprès ba oyo ba yebite, mais na lobela ki bino. Bandeko, oyo nyonso ko yoka ba mission oyo et azo garder pour lui-même. C'est son problème. Ngai na joie ki message na gardant pour ngate, mais na yela ngo 3 jours pour insister 3 fois. Na ye nango 3 jours. Yo soko le bité yo moka kozozwa. Yo gadang pona yo papa ba oyo yebi. Oyo ba relation na yo yebi matali yo. Soko informé bango te makamuza ko leka matali yo. Yo nde responsabilité de pay na yo. Makila wende ko ba ko lelaka na sima ko yeba te ke ba yeba kite. Mais yo yeba ki bango bazaki na répertoire na yo ya téléphone. Yo yeba ki bango o ko informé bango yo sala kite. Au tiki bango na kidiba, c'est ton problème de konanga ya mwasi, ton mobali problème est aliyo talingate. Responsabilité nanga esuki na émission oyo ya lelo. Alors ndeko pasi oto akomona. Pasi oto akomona na mabele ko le Congo e uti wapi. Pasi oto akomona bele ko le Congo ezali hasard. Suivez-moi attentivement. Ezali hasard. Ezali quelque part que biso moko tolonaki yango. Banani balonaki yango. Bolonaki yango elongo na Lucifer. Tango Lucifer a baniko faire miroiter bino. Des choses qu'on peut s'abina nous promettre bino. Bokanise yango ezali réalité. Ezali lokomo otike l'éternellement. Bo baniko kanisa ke nzamba azate. Pour Lucifer à l'accès bino nyonso. Tout ce que vous savez aujourd'hui, vous savez qui disangana ye. Mingi na kati na biso na kati na bele ko Congo, batamola ke longo na Lucifer na lelo, ba kotambola longo na Lucifer. Oyo nyonso Lucifer Edom à l'accès ki bango, a lobela ki bango, a senga ki bango ba sala ki yango. Et bazo continuer ko sala yango. Mais Dom mayebi ke Lucifer ayebi ke mayele na yesi. Bokasi na ye sili na mokili. Croyez-moi mes chers amis. Bokasi ali se faire sili. Et c'est là qu'il dit à l'Axabino, au nous sur l'Axabino, quand c'est un guédon genga, et ça qu'on genga, et qu'on ouvre la tête, c'est bien qu'on ouvre la tête. Il y a les se faire ouvre la tête.
pour y azali na mandat na ye mandat Lucifer o ya kanisa ke sala ke belé et sala ke 8 siècle on le sait mais tu ko belela bandeko bolongwa na maboko ya Lucifer bandeko baboyi kolongwa bolongwa na mabe kosala mabe na mokili baboyi kolongwa bazokanisa ke non kaka nzambe ndenge nzambe na bino wana nini nzambe na bino wana arrêté biso tokota na franc-maçonnerie biso tokota na babiloko ebele toyebi yango na bisika na bango bakota na baloge banini tout ça bayeba baseni yango e bavandi 15 ans 20 ans 30 ans 50 bavivre nango baboti bana nango basali batongi bandako basali tout arrêtez nyonso oyo Lucifer asala na bino elongo oyo nyonso Lucifer atonga na bino elongo ekozala détruit oyo nyonso ya Lucifer ekozala détruit même ezali fortune na yo même ezali oyo nyonso yosala mais esalama na appui ou effort na ya Lucifer lakisaki yo puissance na ye yebaka ke okoperdre yango yebaka ke bokoperdre yango. Je me souviens encore il y a je pense 6 ans ou 7 ans passés na bana ko lever la bilan. Remettez tout ce que vous avez pris auprès de Lucifer. Remettez, détruisez, remettez. Les gens pensaient que vous blaguer. Quand c'est que c'est vrai que le kuta, et voilà, Lucifer a sali nyonso, a tiki bino na position, wana ke, a te ngala toujours, mais Lucifer a bombé la kibino la vérité, à cause de la vérité. Lucifer a continué pour ça, la moussana nae, il y a kosomba ba âme, il y a bana na bino, il y a bassi na bino, il y a ndeko na bino, il y a tout le monde. Lucifer a travaillé avec ses serviteurs. Qui sont ces serviteurs? J'insiste. Ils allaient pasteur, ils allaient politiciens, ils allaient évêques, ils allaient cardinaux, tout le nyonso. Baza serviteur à Lucifer. Serviteur de prince des ténèbres. Ce que vous voyez, moi je vous dis la vérité aujourd'hui, cette nuit, retenez ça. Bah, il y a bino na combo, oui, Jésus de Nazareth, bah, combo nous sur le bino, et c'est là qu'il y a le kuta, et c'est là qu'il y a Nzambete. Okingai, tata komisama, Okingai, Nzambe ya solo, akumisama, pour être komitango na ye. Alors, ya solo bandeko, oyo nyonso alonaki, mbuma, ya lidesu, akobuka madesu. Oya lonaki nguba akobuka nguba oya lonaki avocat akobuka avocat babuka les contrats étaient de ce que tu as semé. Tout ce que vous avez semé avec Lucifer vous allez récolter ça. Ce qui avec Lucifer au semaki bokonaki sacrifice oh qui vous sacrifier bato makila ya bato bokobuka yango. Ce qui na Lucifer a promis ki yo bosalaki nyonso oyo esengelaki te salama na mokili oyo ya Nzambe tata osalaki yango okobuka yango okoéchappe yo te ekoéchappe yo te okobuka yango. Vous allez récolter ce que vous avez semé ensemble avec Lucifer, avec démon. Vous retenir yango ekorate te odabisibino, c'est la vérité. Voilà bandeko bana somme kono Congo, Lucifer a kosaki bino, Lucifer a salaki nyonso, Lucifer a memaki bino, bo adorer au mona tout ce qu'il vous a promis, or, diamant, cuivre, tout ce qu'il vous a promis là, et là qui m'a cambié le kuta, oh Lucifer a promis taki bino, et aujourd'hui Lucifer m'a yé le silier et l'eau comme que les alités, il y a écrit la mensonge, et mensonge à Lucifer. Et si amoni et ce qui moyen sera autrement exalté. Alors monsieur le Congo, attention à tout ce que Lucifer a fait avec vous et je vous assure que et comme il faut bobuka oyo Lucifer a konaki bokonaki na ye ensemble.
ozwaki niongo epai ya bato okendaki kodefa oyo odefaki esenge na yo ozongisa. Alors biloko wana nyonso baserviteur ya Lucifer lelo bayebi oyo nazakisa bino ke tous ces serviteurs ya Lucifer ekomi ntango na bango oyo basalaki Lucifer elongo ekomi na ntango na bango bazongisa to mpe bafuta oyo nyonso bazwaki epai ya Lucifer. E bino bana Nzambe tata, bino bana ya Kalunga, esengeli na bino kosala nini? Esengeli na biso na bino toyoka oyo tata akotinda biso tosala po ete eza bavertissement na ye oyo ke po ntango ekoki bandeko bakolela bandeko na Kinshasa na Congo 4 kwa Congo baza koyeba te bato baza kobima bambuteyage makambo nyonso ekomi ya mabe nyonso na kati na Kinshasa ekomi ya mabe. Et les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Oui, il n'y a pas d'hasard. Nous avons répété tout le temps que olonaki nguba okobuka nguba, olonaki bitabe okobuka bitabe okobuka eloko mosute. Donc oyo nyonso tosemaki bosemaki epai ya Lucifer okobuka yango. Bandeko alobi moral ya motu nyonso ezokenda kobeba classe ya malonga eza te vi nyonso ezaka ya pasipasi 0 sur 0 namonaka malaire medona aloba misère no toza na vie miséricorde pasi nde ezoyela biso te tokenda kufa nde namona mboka ngo tokende nde Sodome nde selonga nde nazomona tokende ti Sodome toloba te nzambe nina koyemba kutu nde naboyi kuna na nzala kuna azobosa koloba voilà bazali kolela bayebi tu na ye lesili bango moto to soko obenge lelo na Kinshasa otuni elobi comment ça va là-bas lui tekekete ndeko na ngai nanu tomona makambo toza komona na kati na Kinshasa te vio tokovivre na kati na Kinshasa nanu toviva yango te bakomi na suka bakomi na suka po ete bakanisaki ke ekoleka te tobisaki bino ke ekoleka te po ete tata Nzambe azali au contrôle ayebi ke baoyo nyonso basalaki mabe na kati na mabele ya ye tata esengeli na bango bafuta oyo nyonso balonaki ya mabe avec Lucifer esengeli na bango bafuta. Voilà lelo toza koloba na koma vulu Kimbangu toza komema le message na koma tata Nzambe mpunto le message ke tata Nzambe aza na kanda. Ana kanda oui, ana kanda asengi na Félix Antoine Tshilombo. Abimisa Lorita Merteta. Oya konteke na pouvoir. Oya yaki nene mabele Congo. Oya pronosaki je sais Lorita Merta. Donc Lorita Merta contrôle encore gouvernement congolais, contrôle encore makambo sur la Congo. Comme il n'y a pas si peut être Lorita Merta et sengel na ye asenga ba compte et pas ya boy ba yaki na ye et tata dobi boy sa Tshilombo abimisa Lorita Merta ye moko pasi waza komona oyo nyonso azokoka te makambo ekomeli mobulu ameka boye simbi te. Oui, Lorita Merta apesaki ye 5 ans 5 ans ya reine na ye. Et alors Lorita Merta 5 ans na ye ekoki esili. Et alors siko Félix azoluka renouveler Lorita Merta yango ezalaka ya 5 ans ezalaka lebela te. Siko yo bimisa pati bimisa Lorita Merta na mabele Congo. Le bela bande ko parce que Lorita Merta alobi ke te ya lingi esika ya salite esika bosoto esika ko kufa mboke fe kufa Lorita Merta asengi yango wana. Félix alobi te ngafuna sala autre mo bande ko bandima ngai na prometaki bango l'Allemagne de l'Afrique et l'Allemagne de l'Afrique ya ndenge nini Lorita Merta alobi te ngana na besoin ya ba promesse na yote ngai na pesa ko 5 ans que 5 ans wana opesa ngo ba sacrifice et salamaki apesaki Lorita Merta ba sacrifice et sikoyo ekomi sikoyo ke asala mosala ba congolais ba bena Congo bandima ye ekomi difficile akosala ni tata na biso ndeko na biso mayele sili ye poete ayebite nini asala na babele Congo asenga bato nyonso libanda baya bakuta na basala te bimisa nanu Lorita Merta ouvertement comme lobaki na miso bato nyonso je sers Lorita Merta oyebi yango mokola liboso na 2019 olobaki yango Lorita makoko balbina lobela yo bimisa paye officiellement devant tout le monde que oui bande kolanga partout lui je ne vais plus travailler avec Lorita Merta na mabele tata Nzambe ya mpungu tolendo en cachette te. Tu dois prononcer ça devant tout le monde.
matondo na bakena bino matondo ba like na bino voilà maloba yango na bakoko walubi il faut abimisa bango abimisa lorita merta abimisa pouvoir maçonnique abimisa o nyonso azwaki na bato officiellement et wana nde bakoko bakoloba oui mwana na biso a reconnaître le pouvoir ya biso aboyi oyo ya lorita merta totala est-ce que Félix Osalango kuna déjà ke na États-Unis ba pese calme allez arrêtez toute la famille même la biso famille na yo kanga bango et comme une équation et babati ce équation mususu bimisa lorita merta na kati ya bele Kongo bande ko na kanisi bolandi biso na bokebi nyonso alors tokende na message na biso o telaki bino na mokolo na lelo o message za otanga mikolo nyonso na sengeli na tanga yango lisusu po ba o balandaki biso te balandaki te message o tata bobi nazolobela bino botanga notanga bofingisi kombo ya ngai tata nzambe ya mpungu tolendo kalunga liboso ya Edom boyana idolatrie lorita merti ayaki na ye na kati na Kongo tata boba chango lelo abimisa ngo ke oyaki na bakombo idolatrie na mabele Kongo boyana franc-maçonnerie na kati na mabele Kongo bino boba na kati na politique boba na kati na ba église ba religieux boyaki na yango bayebi ko naza koloba bango nyonso bayana biloko wana bakena ko joa ngo na bamboka misusu boyana LGTB+, boyana transgenre, boyana lesbienne, boyana ba PD, boyana biloko wana nyonso na mabele Kongo na mabele na ngai tata nzambe ya mpungu tolendo nyonso wana na kati na mabele Kongo boyingaki ke oyo nani Edom asambusa ngai nyonso oyo na bomaki mokili ya kala oyo nyonso boyena ngo yango na bomaki mokili ya kala maloba naza koloba eza ngate maloba ya nzambe tata nango na bomaki Sodome et Gomorre basalaki yango na mabele na ngai bozosala yango nyonso na bomaki Sodome et Gomorre bozosala yango na mabele na ngai actuellement po nyonso o Sodome et Gomorre ekomi na mabele ya kachop mabele ya Kongo banani baye nango ezali bakonjo bazo na kati na pouvoir bango baye na makambo wana oyo nyonso tozotangela bino alors bakonzi bazalaka mpona kokamba ekolo kosala bolamu mpona peuple koleisa bango kosalisa bango kosalisa bango bazali mpona koteka bino te donc bakonjo baza wana na kati de Kongo bango nde baye koteka nde bino mais bakonjo wana na ke pouvoir bazwaki ezali mpona koede bino babe na Kongo et tata lobi mais bayaki mpona koteka bino te koma komi koteka bino alors awa bondimi bateka bino na banguna na bino awa bino bondimi bateka bino na banguna na bino bondimi bakonzi ba dirigeant ya miyibi ya bakorompi o tubozo ndimo baza na bango o bozo komona ke bakonzi wana bakokozala te ba oyo bazali kokabola bino bakonjo bazali kokabola bino bayena division bakabola bino bana mama Kongo esengeli bozali boke moko bakonzi wana bayena division tata mutalobi oyo bazali kokabola mabele na ngai donc bana bakonzi oyo bino bondimi mais bazokabola mabele bazondima kobalkanize Kongo kabola bele na a faveur ya Edom alors bakonzi bateki mabele na ngai na Edom bino bana na ngai bondimi bango Edom apiki dalapo na ye na mabele na ngai mpo asambwisa ngai likolo na bino bana na ngai donc likolo na biso bana na ye tondimi Edom asala musala saraki yango eza azarte eza mbungo oyo tololaki yango toza kobuka alors nalakisi bino bilembo mingi ya kanda na ngai mais bozali kotosa te donc bilembo mingi ya kanda na ye alakisi biso mais toza kotosa yango te bino moko bokotisaki banguna na kati ya ndako serpent esengeli na bino bobimisa bango na lombango nyonso
Donc bokotisaki monguna na mabele na ye esengeli na bino bato bokotisaki monguna lorita mertimerta basirene bafran bato nyonso bokotisaki mabe na kati na ekolo Congo bino moko bobimisa bango. Tata lobi a exigé bino, c'est une obligation bobimisa bango avec comme trop tard. Oyo nyonso ayebi monguna esengeli na ye abenga na ye na lombango. Oyo nyonso ayebi monguna biso toyebi te bino boyebi esengeli na ye abimisa ye na lombango. Kotosa monguna te yoka règle apesi biso kotosa monguna te boyoka ordre mibeko ya monguna te kotosa ye te kobanga monguna te kobanga minduki ya monguna te minduki ya monguna oyo nyonso oyo masasi banini tusa kobanga yango te minduki na ye ekokoma nzete. Donc minduki oyo monguna simbi ekokoma nzete masasi na ye ekokoma mai. Donc biloko nyonso monguna aza nango ekozala sans effet na mabele ekolo Congo mais bolanda mibeko na ye bomoko na bino yango nde ekolongisa bino. Donc bomoko na bino l'union oyo toza nango bomoko mongala mokongo moswahili moluba nyonso bomoko na biso nde yango nde ekolongisa biso liboso ekopesa biso elonga la victoire liboso ya monguna na banguna na biso. Bosenga mopaya moko te aya kobundela bino. Donc ne demandez pas l'aide extérieure. Ne cherchez pas l'aide extérieure. Oh tel pays et ya po ete ebundela bino. Ne cherchez pas ça. À interdire yango. Bi akobundela bino. Bitumba oyo bino moko bokolonga na yango. Bino moko bokolonga bitumba oyo. Bino moko bozona makasi. Donc vous êtes capables, nous sommes capables de gagner cette guerre. Biso moko babe na Congo. Alors, ezali bitumba ya molimo na ya nzoto. Ezali bitumba molimo na ya nzoto. Bozali na nyonso liboso na bino. Donc bozali na nyonso liboso toza na nyonso liboso na biso. Donc toduka extérieur te. Mabele oyo bonyati yango nde munduki na masasi na bino bosangisa yango na maloba. Donc mabele la terre que nous avons devant nous yango nde arme na biso yango nde ba munition na biso to sangisango avec la parole et ekosala effet. Il n'y a pas de sexe clair. Bangkok na bino bazalaki na minduki te. Bangkok na bino basalaki minduki te. Batikelaki bino masasi te. Donc Bangkok na bino batikelaki bino minduki te. Ba arme oh non bombe boyo oh bombe satan oh nini Bangkok na biso bayebaki yango te basalaki yango te batikelaki biso te. Ngai na pesaki bango maloba ya nguya yango nde elongisaki bango liboso ya banguna na bango. Donc maloba oyo nguya oyo tata nzambe apesaki Bangkok na biso oyo bango batosaki oyo basalelaki yango nde elongisaki bango liboso banguna na bango. Toye komona na 1958 oyo bomonaki na kati boyebi yango bien ndenge nini baoccidentaux bakimaki ndenge nini bazwaki baavion ya kokima mbangu po ete bazonga esika bautaki bazalaki na minduki sophistiqué te etandisi ke monguna azalaki na minduki deja na mabele ekolo Congo mais tata apesaki bamana na ye be na Congo na 58-59 eloko moko te mais mundela apakataki mbangu amonaki bato ya mikuse bautaki wapi tata moto atindaki bango et voilà alobi ke mabele obino boyati yango nde kobikisa bino yango nde munduki na bino yango nde masasi na bino bobanga munduki ya monguna te po ete Bangkok na biso apesaki bango munduki te asalaki bango minduki te e bango Bangkok na biso batikelaki biso munduki moko te batikelaki biso bamunition te. Donc ça dit que basalaki na bokasi ya mabele na bokasi na maloba yango nde ebikisaki Bangkok na biso. Banguna bakokaki kobotola bango mabele te. Donc banguna bakoki kobotola Bangkok na biso mabele te po ete bakimaki. Mais biso lelo toza kohabite na monguna toza kopanga masasi ya monguna
donc banga munduki ya monguna et monguna siège biso et lelo passe leki boza kolela yo kama loba ya nzambe tata mpona nini botiki bapaya babotolo bino mboka mpona nini mpona mbongo mpona nini botiki bapaya babotolo bino mboka mpona mbongo batekaka mabele te bozongisa mbongo na bango donc obligé boyo nyonso nayebi te so batekaki yango ndenge nini bazwa mbongo wana oyo batekelaki mabele ekolo kongo dantotila bozongisa yango esika bozwaki oyo botekaki bana na bino oyo botekaki bandeko na bino bozongisa yango eza koyinda bokotisaki edome na mabele ya tata il faut tobimisa ye bobimisa ye ndenge bokotisaki ye bobanga te nous sommes capables ok vraiment toko bengana munguna pa yebi que nous sommes capables mais eloko zo sala biso nini la peur zo sala biso ba la peur tue ko banga oyo zo sala biso munguna mutele biso ko banga oyo maloba wana ora tangeli bino ekoki e o siko za ba commenter to le bino munguna yela biso la peur par quelle voie Monguna ayela biso ko banga par la voie de la religion. Na voie ya oba benga ka l'église. Na voie ya religion de Monguna ayela biso la peur pour être dominé sur biso. Pour être non ce que vous allez bien babangisa biso ko bangisa. Attention le péché. Attention bo kene na lifelo. Attention bo sala bo. Ce ba betio na loboko na litama ya gauche, pesa litama ya droite. Ko jongi sa vengeance te pour être tata nzamba linki vengeance te botana ba passage nyonso o ba te ba komona mikanda na bango bokomona ke ba yelaki biso ko banga pisto créer yango pour être biso to peto tikto banga ka bango ke non so ko sa vengeance yo et nzamba ko condamner yango et les religieux les pasteurs les évêques enseignent toujours ça. Parce qu'ils travaillent en collaboration avec Lucifer. Lucifer, bon, peut-être que la banque va passer Joana, comme ça, tu as bango en otage. Bon, continuez que tu as la bango en haut, comme ça, banga kango. Moi, pas benga la biso ma belle la bango exacte pour être banga nzambe tata. De l'autre côté, bazo bouma biso, bazo la biso à poison, bazo la biso à mangouélé, bazo la biso bilo à pola, pour être aussi là. C'est l'extermination de la banque banana nzambe. Pona bobangi. Bobangi wana et puis c'est là pour être continuer qu'espérer que non une solution au pas une banque la solution à la paix. Non, la paix au Congo, il faut en échange avec les minéraux stratégiques. Donc tu lis la paix na katia est à Congo, toujours pas minéraux stratégiques na wapi. Non, tu as un bobangi. Dans bobangi, banguna ba côté biso to kene ko bomba et pas ya nani et pas ya américain. Njokate ba américain baza premier munguna ya Congo. Banguna numéro 1 ya Congo ne ba américain. To keka maboko na bango bo occidentaux pour être kaka bango de besoin solution na biso. Botala di commander ezali wana. Donc la kanisi nemseki bino ennemi a préparé biloko banda kala en passant par la religion et comme ça biso ndile ba buri ba idio to koma kaka ko banga tete ba pesa ke tete o ke passer nga lo ba kité o ke évêque nga tete o ke monsieur la ben nga lo ba kité depuis l'époque coloniale ba do ko dominer biso gilkoro ale loba wana oyo ya nzambe nzoka te loba nzambe te eza biloko moko basalaki na bachape impérialiste banda kala ke bakodominaka biso po ete faire croire biso ke nzambe moto asengi boye nzambe moto alobi boye totosa oyo nzambe alobi sinon te ekomi péché tokota nango voilà eloko nini tokomi siko bafainéant tokomi oluka facilité kosenga oyo demander se quemander non c'est victimiser eza facile koleleza facile nzambe tata biso wabokela biso wa man nzambe alobi te banguna na bino bazosenga ke na permettre bango baotela bino mboka bino boza bana na ngai botelema mpe botelema comme moto moko bobundela ekolo ko bokobenga na bango mpo baza bapaya boza na pouvoir boza na force ya kobenga na bango. Voilà, c'est ce que nous avons besoin de biso la mission de 3 jours. Donc, tous en avons moko, tous banga mon payate, tous banga munduko mon payate, tous capables à obéir à la baronne de ma belle, ou encore comme ticket la qui biso. Pour toujours n'y a tango, tous en la puissance tango, banco comme bango wana ma belle.
Oui, très bien, Maton. Voilà, mes chers amis, alors c'est tout ce qui nous demande d'être tous debout. Tous à la bison de ce moko, tous à la debout, bison de ce poète, tout le monde a bitumba. Alors, la quantité de ndeko bébé, normalement, bazoko koma, papa tika biso, nanga, aya, na bozoma, na zo, zomana, qu'est-ce qu'il dit là? Donc, namoni, voilà, namoni quelqu'un, bamiyib, tout ça, na Kinshasa, donc, voilà. Voilà les gens, comment ils réfléchissent. Donc, ndeko papa, ce papa, Mamba, oui, papa, il y a Mamba, à celui qui était pour la bonne solution, nanga ya, mais nanga qui dit nanga, c'est qui dit, touti. Et changement donc se dit bazo bini sa biso bazo tout ça biso kaka ne sika moko ba biso bazo benga nanga libérateur yaka mais tata ne subino nanga libérateur te ndenge afdele yaki ndenge nanga pazoya nanga wana ba ko boma ye ba ko terminer bango nyonso ba tout ba toza na sima biloko wana nanga ce n'est pas la solution. Félix ce n'est pas la solution. Baza banguna bango nyonso bazo travailler kaka mutramote épisode na ye mutramote épisode bato bazo sala théâtre ba réalisateur à théâtre au tout ça comme vivre na Congo basali ba américain ba occidentaux on bazi ba acteur cette fois-ci acteur aux la caméra cette fois-ci acteur aux la mutubo donc bazo pour la acteur voilà non si quand tu acteur à Félix Chilombo ah nani a joué rôle ya nani bo Fayolo nani a joué rôle musubo na Mozito mususu wana rôle ba poneli bango tombela ki bino bana ba kenenge na Genève to lui va partager bango ba rôle la jouer et ndenge ba salaki na 4+1 et c'est même situation bazo tourner biso donc bazo mona biso ba idiot bazoba na bazoba bamona ba congolais bazoba revers parce que regarde les Congolais qui demandent nanga c'est qui? Nanga c'est la suite de l'AFDEL, nanga c'est la suite de 1996 nanga ba yaki ba libérateur c'est actuellement ce qui le rôle au nanga a joué nanga ne vient pas pour libérer le Congo nanga na Félix wa mutu moko nanga na Kabila mutu moko nanga na Kagame mutu moko. Est-ce que Toro Zomaïel était pour dire que non, c'est trop, et on a marre avec cette histoire. Pourquoi quand même scénario, ça vient d'où? Par l'est du pays. Beaucoup imaginez, pour le dire Outaka Kuna, pour le dire à côté de Soussouté, c'est là où tu raisonné. Pour le dire que c'est la libérateur, Baoutaka na Est, Baoutaka na Ouganda, na Rwanda, na Kenya, Baoutaka kuna Bakota, et Bangwa le Bangwa libérateur. Le côté raisonné, s'il vous plaît. Voilà, ben, on a qualifié Papa Michael Lumumba, Aloba qui était solution, il y a problème, il y a Congo, et Kozwama, jamais na étranger. Merci Papa Nabiso, Michael, exactement c'est ça. Donc, solution en Congo, et Kozwama na mandaté. Si on va dire que Sabino, oui, Bakenegi na Doha, Bakenegi na Qatar, Bakenegi na Addis Abeba, Bakenegi na Nairobi, Kozwa solution en Congo, na Angola, le Kouta. Mes chers amis, le Kouta. Imaginez-vous, comment on peut voir qu'il y a la présence de Kabila, autour qui est Hippolyte Kanabe, que c'est un Rwandais. Rwandais venant du Rwanda, en passant par la Tanzanie. Mais voilà, l'animation c'est la Bissot, quelqu'un qui est de cette nature. L'animation c'est la Bissot. Katumbi, c'est un Zambien, c'est un Italien. Comment? Qu'est-ce que tout ça va? Depuis, il y a des gens là qui applaudissent ça. Et les opposants, comme les Fayolo, comme les Mozito, tout ce monde-là, pour la Bango, il faut encourager Batouana, parce que ça va Bango et Longo. C'est comme si la Congo Batamaye le Bazate. Il faut associer les Congolais, les étrangers. N'intérêt étranger. L'intérêt occidentaux. Est-ce que tu dois raisonner toté? Raisonnons s'il vous plaît. Bandeko ba poche al moyibi, poche à Kisengi, ba poche le moko mbala moko mibale. Monsieur comme 3, 4, 5 fois, en tout cas on a sobaté mon comme Kisengi. On a comme Kisengi. Donc ça dit que oh ya bimisa ba soyi le kola ni bazo qualifier biso de loke. Tout ça na biso ba tina te pour aller parce que on que mission boye. Et s'il prend là, il y a Soloko, patient, et Mawa, et alors et après,
Et après, au Salinini, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il y a possibilité de se communiquer dans Ndeko? Oh, Mouton passer par les actions individuelles ciblées parce que Mouton a épargné dans ma cambo. En ce moment-là, je vous dis, personne n'est épargné dans ces ONU sur les Kanakats de Koloko. Personne. Personne ne veut dire que oh, Bissaka tourne à Bissaka Luba. Non. Bah, Luba va échouer. Tout le monde va bénéficier d'un côté. Bah, va bénéficier d'un kaka. Kaka, bah, tout. Mais l'époque avec tout le monde va soigner. Mon soigner n'a bénéficié d'un go. Mon soigner n'a bénéficié d'un go. Oh, 5 chantiers. Oh, modernisation. Et c'est là qu'il y a un plan, il y a un police canambe. Derrière les police canambe, il y a un oh, bah, tu as fait ça qui est comme un canambe. Oh, bah, c'est comme un musée. Banani, bah, Congolais, il y a Wapi, il y a Katanga, il y a Wapi, il y a Kivu, bah, plus ça qui est crédit wana. Et avant de l'ango, bah, gagner nini. Bon, le Belanga va gagner zéro. Bah, soyez le côté. Bah, nzela de l'eau, on a 4 000 nord, sud, Kivu, tout. Et l'eau, on a la gâté. Tu ne l'as pas comme bah, tu sois à côté, bah, Sarabanzela. Rwanda, le Sarabanzela, Congo. Burundi, le Sarabanzela, Congo. C'est la balkanisation. Vous avez compris? Non seulement parce que là, c'est dans vos têtes. Vous ne comprenez pas comment est-ce que tous ces étrangers-là, nos ennemis fonctionnent. Nos ennemis nous utilisent. Bah, utiliser yo personne. Oh, on a bien noté. Oh, mouchité. Là, dans les moutons. Vital Kamere. Mais, ça mouchité. Vous voyez bien, moi, bah, inventer histoire. Et bah, comme ça, on fait. Quand on va manipuler, quand on va congolais, et bah, on va souffrir quand on va congolais. Et bah, à la fin des comptes, on va exterminer Bango. Et bah, nous allons y l'été. Ce qui est dans le nord, dans le sud, Kivu, et partout, nous allons y l'été. Quelqu'un me dit, non, au moins, il y a joué Cop Moroboye, na joué Cop Bomona, Rwandais Moroboye, na ligne, mais au Rwanda, on a vu que à ressemble à yo villa, à Salaboye, yo Salaboye. Ah, et moi, je le connais. Avec le cas de renseignement sur yo, il y a une faisabilité dans le Rwanda. Au bien de dire, niet, non, je ne peux pas, non, à cette approche. C'est comme ça. Et c'est au souk, on a vu que banana biso. Tout le monde naïf comme ça, chaque siècle, tu nous as la même histoire. Dans une logique, non, entre Bango, on sait que parmi Bango, il y a des gens qui aiment bien la politique, les ensoiffés du pouvoir. Qui sont ces gens-là? Bah, travailler dans Bango. Bah, non, non, non. Mais cette fois-ci, on va consulter les Kassaïens. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Bah, conseil va casser, bah, tel peu de Kassaïens. Là, c'est facile à manipuler. Ah bon, il faut manipuler Tshisekedi. Ah non, 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 non. Ah, Tshisekedi, celui-là, non. Eh bien alors, son fils. Ah, et sa mère. Allez, ouf, bah, voyage. Bah, voyage à Kinshasa. Kinshasa, Bruxelles. Bah, voyage. Où en sommes-nous, Tshisekedi à Kenda? Le colo est à pouvoir à Kenda. Et aujourd'hui, le pays est là. Bah, ça a solution T. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en sortie du pouvoir. Bah, c'est qu'ils ont sorti du pouvoir. Bah, c'est qu'ils ont l'hésité. Pouvoir en tout le monde, Mboka na biso Congo. Pouvoir na biso ba Congolais. Tout le monde a tout dit. Il politique à Nambe. Bon, le biso de père la démocratie. Il a péché biso pouvoir. Et c'est normal. C'est la malédiction. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de Kassaïens vont souffrir. Vont payer cette facture-là. Tous ces gens qui ont soutenu ces idées-là, non, oui, oui, il ne peut se vivre, viva, il ne peut se vivre, viva. Bon, allez, bon, nous avons un libérateur là, un vrai démocrate. Voilà, il nous a cédé. Ah non, ah oui, Kabila, Atali, à mon parti, nous les allons crédibles, il y a qu'on peut sa pouvoir, et pour lui, il épaisse. Et voilà Kabila a tiré de pouvoir, Naniwana, Augustin Kaboya, a tiré de pouvoir. Il ne peut vivre, vivre. Oh, Kabila a péché son pouvoir. Bon, après le pouvoir, nous avons pouvoir. Tu dois passer par Kigali, tu dois passer par Ouganda. Et on lui a péché son pouvoir. Bon, ça, lui, na Congo, 7 ans. 7 ans au Bimba. Bah, non, 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 laissez tous ces gens. Amène tous tes amis. Tous ces frappeurs, amène-les. Allez, on détruire. Personne ne vous dit un mot. Ils vous ont laissé détruire. Détournement et détournement.
mbongo eza kokende eza koliama à gauche à droite nala kotuna abi non laissez-les comme bakongole balingaki ke batotikela bango mboka na bango na bango totala soki bakobonga totala soki bakobongisa lelo bokomi otambola likolo bapotopoto lelo bokomi otambola même na le piéton baza na embouteillage le piéton ne sait plus marcher moi okima mbangu na bamoment mosusu na Kinshasa okima mbangu yo mutu ete mutu bato baleki ebele bamituna teke bato bawuti wapi mutaze bate bato bawuti wapi bavekile wana ewuti wapi etondi mboka mobimba embouté sans fin lorita merta c'est ça nana yaki na ye Chilombo ayaki na bango ayaki na kobebisa ayaki na batuti alibi tete wana bakousin na ngai wana babofrère na ngai baza wana baza na présidence bana bainstitution nyonso babloqué lelo mayele esili mayele se po apermetaki ete atonga abi non toi tu es là juire jusser sakana nango ale benga bamasano bodétruire konso bakongole bakomona ke biso batuti tozalaki important ale boboma bopanza moto atuna bino aza te boyiba ale banikola kasali bajuse bango na bango miyibi na miyibi na Coste Mutambo moyibi Justine soki nani soki Judith bango kuna bazobeza comme boluka bapeti boluka soki momoni forme oyo ezoya na département osinalenga soki mbongo ezaki lipo osinalenga miyibi na miyibi. Personne, je vous dis bien, personne à Kotonga, Congo, n'a battu au pouvoir, n'espérez même pas. Ou éducation, ou nini, ou route, ou nini, rien. Bakotonga est l'autre côté. Bakotonga est l'autre côté. Voilà, c'est à vous-même. Si au monde qui passe en haut, ils ont bien, ok, continuez à applaudir. Oh, bazo sarabino mabe, mais ngana subino ke tata alobi na la musabino bolongwa na kobele la bango bolongwa osala pembe na bango moto moko na kati na bango osala bino bolamu na tina bele ko Congo azate tala ndenge bakomi na mitelenga na bango moko lelo omoni confusion de côté la bango balobi nini allez Fati allez arrête toute la famille Fati kanga miyibi mais yibi yango tous dans la liste pour kanga miyibi balana na libota na yo Fati a comme confusion. Ma famille, c'est ma mère qui est là, non? C'est mon fils, non? C'est ma fille, non? Voilà, il fallait arriver là. Il fallait qu'on arrive là. Et nous y sommes. Donc, comme il a pour que vous tchiaki te mélange avec tata, pour quand il y a des hommes, il peut s'amener au vrai pouvoir. Pour quand il y a des hommes, il y a qui ont pouvoir à sol. Nous avons des hommes qui ont encore s'amener. Et nous voici là maintenant, tout est légal. Voilà, de Kobana Somi Congo, Nakani Sinamoni, maman na autre commentaire Kamukete, maman Valérie Luna, pas Sinangai, pas Sinayo, pas Sinamoulou, pas Sinangue. Et voilà. Merci maman Valérie. Aujourd'hui, bah tout ça, nous sommes dans le ba Vital Kamere, ba Moïse Katumbi, ba Passino Passinanga, Tabuta la Karasikotukuti. Et tu dois continuer. Ba mou les gens qui te penser que Hippolyte Kanambe, ba tout Rwandais, ba Joaki 18 ans, et te penser que moi dans ce école au Congo, à cause à remonter situation. Nous avons été c'est plus grave encore. Pour la nuit parce que les accords signés, tous ces accords signés, c'est ça ce qui les bloque. Alors on a une fois comme commenté au Tangawa, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Congolais a yébité que Azali Mwana Yanzambe Tata Mato de Papa Nangai. Congo, manque de connaissances c'est ça. Quand tu dis les choses comme ça, tu comprends Nanzambe Ndengene. Tu comprends Nanzambe. C'est impossible tout ce qu'on leur dit là. On a dit que ça va aventure. Mais c'est la vérité de la vie. Ah, donc, alors, mes chers amis, pour votre information, tout ce que Lucifer a construit dans le monde entier, Lucifer va détruire ça. Pour être à côté, n'oubliez pas, tous ces gens, Jacques, une alliance, dans Lucifer.
batekaki ba am na bango oyo bazala bilembo ya Lucifer na banzoto na bango bayebaka nazo lobo bandeko na ngai bato oyo nyonso naza koloba oyo bazala bilembo ya Lucifer na nzoto na bango bayebaka Lucifer akotika bino te botikala korenie oyo mingi bazo renie na kati na mokili omoni na voiture ya luxe ndako ya terrible nini soki ezali ya normal ya botoki na ye bien mais soki ezali koyiba oyo eza baproduit ya Lucifer ekosila mabe ekosuka mabe voilà pour retenir yango maloba na nganga maloba tout le temps donc voilà bandeko nyonso oyo tokomona alors pona so bino ke makambo nyonso tolobelaka bino oyo eza kokokisama eza kosalema po ete nzambe tata asengi na biso tobeta mbela na bana na ye pasi oyo oza komona oyo oza kovivre oyo bandeko nyonso bakovivre na kati na Congo mobimba eza azar te eza fruit oyo bango balonaki yango esengeli babuka yango mais baza koyokama bakonyoka parce que bakonti ozopesa bango moye barespecte yango eza te ekoli bango mobulu oui ekoli bango mobulu parce que babénéficiaki na bavantage nyonso oyo edoma yaki nango oyo Lucifer yaki nango banda bazwa pouvoir eyaki bavantage bamoni pouvoir batapi rouge banini tout ça mais maintenant Lucifer alobi ngai ya ngai esili moye na renouveler bino eza te ekomi siko problème ya yo problème ya yo papa na ngai mama na ngai bandeko oyo nzu bozoyoka biso ezali problème na bino ya kobimisa bandeko na bino na kati na libulu wana kopasi oyo kosila te sans action. Sans action, les gens pensent que non, c'est la politique, c'est la crise politique. Non, il n'y a pas une crise politique au Congo. Il n'y a pas une crise politique. C'est la fin du système. Bon, on en a très bien. C'est la fin du système où on ne soit comme on a une convenance, comme on a, et yone le bela ndeko na yo, le bela papa, le bela maman, le bela ndeko baza na kati na Congo, que non, on ne se besoin de vivre nango, on bolona ki o bokene ko assister, ba pasteur, ba faux évêque, ba faux bishop, ba faux imam, ba nyonso. Tu as le but que bango nyonso 100%, même que non, mais à 99%, et ils allaient dans serviteur de prince de ténèbres. Deux ou cinq, bakoko zala otogo le bakeno ba serviteur ya nzambe tata. Basali, ne ba yebanite. Baza ko bomba. Ba serviteur ya nzambe baza na mabele wana. Baza na même église moko na msuka 2-3 personnes, 10 personnes, 20-50 personnes basali. Na Congo basali. Na quelque part moko basali. Oyo basala nzambe tata na bosoro. Mais la plupart na bango bazali batu na kufa, batu na Lucifer. Baliaki ensemble na Lucifer tango na ekoki, et donc tango na ekoki, alobi non, tango na ekoki, et il doit partir, et il faut que akende na nyonso oya ye apesa kibino, o adebisa kibino. Vous comprenez ça? Tout ce que vous avez pris aux mains de Lucifer, vous allez le perdre. Nyonso oyo bozwaki na maboko ya Lucifer bokoperdre yango. Mutu ata moko akobénéficie nango aza te ke non, bana na nga bakovivre nango, bana na nga bakozala père en fils lokuta. Bandeko na nga boyoka nga lokuta, mutu moko atikala nango définitivement bana ne bakobénéficie nzoka te, malheur ne bana ne bakoperdre tout et bakosouffrir 5 à 6 générations après bakosouffrir nango po te papa ayaki baombuma mpe na kati na libota asalaki basacrifice makilo abimisaki sacré oyo bandeko il faut afuta yango karma ya tata nzambe il faut afuta yango. Et voilà, nakanisi matondo na bino bandeko nyonso o baza kotiela biso
ba like o baza otela biso ba care na bino na sepela mi ko mo ko zo ba care na bino et c'est na biso plaisir na lo ba tout temps ba ndeko ya solo chaîne na biso ezala posa na bino peke bo sunga yango bo sunga chaîne na biso en tout cas to sala musala sengeli to sala o nzamba tine biso to sala yango ezo senga pe na biso ke to biso pe bino ba ndeko bo bo sana pété ko sunga chaîne pote ceux qui message nous soyez et senga na biso to sala pour tata lobi zongela ba ndeko na yo te ya bango l'accès bango nzela na tata na kanda na bango na kanda ya mingi na kati na bango o ba yena Edom o ba yena Lucifer na mabaiko aiko pika dalapo na mabele na nga na mabele ya tata nzambe ba yena dalapo ya Lucifer oyebi yango baba drapeau telemaki boyebi yango makambo nyonso basali na kati na Congo eza mingi ya Lucifer. Voilà matondo na bino nyonso bandeko oyo azalaki na numéro ya compte te voilà numéro ya compte na biso yango wana oyo nyonso akoki kokanga arrêt sur image oyo akoki kozwa kosunga chaîne na biso tozali na posa lisungi na bino matondo mingi mpona oyo nyonso akopense kosunga chaîne na biso TV Lolaka ya Nguluzi Kimbangu. Voilà totikeli bino numéro ya compte wana matondo tobosanaka pete kopesa matondo na ba oyo nyonso oyo basoutenaka chaîne na biso oyo nyonso lokolo bandeko na biso nyonso oyo basoutenaka chaîne na biso tobosani te matondo epa na yo Mbuta MKM matondo epa na yo mama na biso Ana Lusakweno Losako matondo epa na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas Losako matondo epai na yo papa na biso Francis Bitodi na mama na biso Bamika na kati na France nzamba pambola bino Losako matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza nzamba pambola na libota na mobimba Losako matondo epai ya papa na biso Willy Kaenga Losako matondo epai ya tonton Lema Losako matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko Losako matondo epai na yo mama na biso Mososo Losako matondo epai na yo mama na biso Masamuna mama na biso Sesa Losako na bino nyonso oyo nyonso bandaki biso bandeleti na suka ye mission na biso partager na bandeko nyonso oyo bayebiki ya solo bayebake kanda na Nzambe ezali ko frapper oyo nyonso baza kovivre nango na kati na ekolo Congo ezali hasard te ezali oyo nyonso oyo bandeko na biso balonaki bayaki na Edom bayaki na Satan bayaki na Lucifer na mabele ya tata Nzambe et tata Nzambe alobi non il faut que babimisa bato na nyonso. Alors voilà kanisi Losako na moni ndeko na biso Kabange Kabange apesi merci matondo mingi pour votre prophétie oyo ezali na East ya Sol oui voilà nakanisi matondo ndeko na ngai matondo bino nyonso oyo boyelaki biso maloba na bino boyaki biso ba like na bino oyo bo participer na mikolo misatu ya oyoka malobo biso kopesi bino ya tapa Nzambe alors ko garder yango te na ndako na yo ko garder émission oyo te que non a otiki yango ndeko na nga oza na devoir comme on a joué devoir ya kosala yango 3 jours yo pe jouer devoir ya kopanza yango bandeko nyonso oyo balandaki biso te oyo bayebi chaîne na biso te tobela bango oyo eza chaîne ya tata Nzambe oyo eza chaîne ya Nguluzi Kimbangu ya Ntunguna oyo eza chaîne ya mama Kipa Mvita Ndona oyo eza chaîne ya bankoko na biso oyo babundela mabele ekolo Congo et toza na bomoko biso na bango po ete tobundela su Congo tolongisa Congo ndenge balongisaki yango na 1958-59 matondo na komona mo tata Nzambe ya Mpungutolendo nkembo kuzulu nkembo kutoto nkembo nange tata Nzambe ya Mpungutolendo nkembo nange kalunga matondo kalunga na oyo nyonso revelaki biso oyo nyonso pesaki biso tofa bandeko na bato tofa bandeko na biso topesika yo tata matondo etosengi na bandeko kia solo eza maloba ya tata Nzambe esengi na biso pe totransmettre yango na bino de transmettre bilango pour te tata lakisaki ngai maison oyo ezalaki fermé afongolaki toiture alakisi ngai abisi bandeko bimi biso bandeko no bobima bomata la montagne mbula eza koya boza na vallée mai kotonda bomata na mbango na montagne yango komata yango nde yango
autour de la bilango ayoki oyoki malamu oyoki partager na bandeko nyonso oyo bayeba ki mission bane banete osala mo 3 jours bolanda nyonso oyo boko olanda boreteni oyo boko reteni bopartage na bandeko nyonso po ete lobi bandeko mpe base retrouve na makambo oyo nkembo lokumu ezongo baye mo tata mobati mokeli tata nzambe ya mpungutulendo matondo ingeta ibobo